site nini oyo site nini ko Kongolegi ko fiba bonbon Glace misi la sexy Bato baloba ki mingi pona glace Studio NC Bato bafinga ki mingi pona glace la sexy So kitoko Mama ya kotale la sexy Dimitri Balodore ya kotale la sexy Ale Django ya kotale la sexy Eriche Scrame ya komone la sexy Viena César Magic Clé Mama ya kotale la sexy Chérie ya kotale la sexy Badougou ya kotale la sexy Martin Kapika Tracy Pro, la même magique. Oui, salut et bienvenue à vous tous ceux qui nous suivez de partout sur www.congolengi. Merci pour votre fidélité, merci pour votre patience, merci encore pour votre amour. Infini, hein? Je vous remercie infiniment. Merci à Grace Mbizi, leader, la chanceuse comme je l'appelle souvent. Et merci à la grande équipe technique. Là, je vois Mika Badjinde, mon héros dans l'ombre. Merci à toi et à la réalisation Tracy Mbelenga Pro, la même magie qui est là. Je te salue. Merci, merci à vous tous. Merci, merci, merci. Je ne cesserai jamais de vous remercier. La mignon de la presse a créé un cabinet tellement fort. Merci. La patience vous allez en na souci wana. Bolinga même pas qu'on zappe biso partout et monsieur écoute la rabine. Donc jamais vous zappe la mignon. Toujours la surprise ya kitoko. J'ai vraiment une grande surprise aujourd'hui pour vous. Je reçois aujourd'hui pour vous le prophète Gikanga. Bobby Gikanga Kitima Belenga et na sauté ton asani toujours bonzambe, toujours bonzambe. Je reçois aujourd'hui le prophète Gikanga qui va déjà faire son entrée. Oui papa, je vais vous recevoir papa Guy. Beauté. Bon séjour, bienvenue. Ah, merci beaucoup, très gentil. Ok, comme vous le constatez, maintenant je suis avec le prophète Gikanga. En fait, Gikanga Nyati Kinbabi, l'invité en ligne est si la guitare, la mignonne au Kitaki, Tobeta Pena Masolan, toujours pour nous coédifier peuple de Dieu, toujours pour nous passer un message et belé. Mais avant de continuer, de prendre place, Régie et balancer les bisous pub moko et puis on se retrouve juste après. C'est parti. Indi toza la kacha bureau ya Congo leng masolo ezandeni vedi toza na biso ba sponsor. Toza sala ka publicité pour na sponsor na biso. Babi derrière Grace Mbizi Congo leng qui est derrière. Qui est derrière Congo leng qui est derrière Grace Mbizi. C'est mon masolo ngo vedi ba mettre Maurice pe bakotango. Ba Eric Mande pe bakoti masolo ngo balabi boss de boss. Moi Mirajab. Moi mi Caps. Donc na yebisi bino ba congolais. Na yebisi no congolais de congolais. Na yebisi no Kenya pe la mukina masolo ngo. Ba Kenya pe ba e mabe. Donc tout ça na maman agence ya danger yo kumba na Jaguar ti na no matano Jaguar ti oyo kangoka na sango oyo Grace Mbizi la sexa kuna auditete etali oyo kaka na sango na minute oyo moi mi Caps limited ya moi Mirajabu tous les Congolais vous avez besoin kumba kara danger agence assure moi mi Caps balobi Jaguar ezalié ezalié auditete ezalié hélicoptère ezalié avion ezali babem VP ezali range ezali on doit beaucoup en là na moi Mika. Oui, comme je vous avais annoncé avant que je reçois aujourd'hui le prophète Gikanga, d'éviter surprise à Memeli Bisso Kolonga, vraiment Hollande, hein? Combien de kilomètres, prophète? 8000 km. 8000 km. Ah oui, bah surprise agréable, bah surprise agréable, belé. Tout balance comme à Solango, comment elle est yambio déjà, ils vont sentir accueil, to yambio. Et puis c'est nous message ni oyo, yamakasi, oh nano ye nang. Bon, liboso na pesi na nous peuple congolais mbote. Na pesi bassin ensemble nyonso mbote. Na pesi peuple de Dembote. Na sepeli vraiment lelo on a la mabela ba koko, na mabela ba koko na biso. Ça fait plus de 20 ans na nyata mabelo tileno suna ko nyata mabele oyo. Na ne sengo mo makasi.
un message moi makasi pour le peuple congolais. Message d'amour d'abord, il y a bolingo. Pour d'abord qu'il y a dans Congo, ils ont un bolingo, ils ont un sacrifice et puis na pesi batunyo soyo basala na Congo elengi mbote na CP na Congo elengi nesi ko yamanga lelo oyo na kati ya Kisasa to sala ki na bango liboso na téléphone ezalaki en ligne mais siko to za live na kati ya Congo. Donc ils ont l'ex que non ils ont un bolingo amour au nazanango pour na peuple congolais et puis pour na chaîne nabiso oyo et le baga vérité Congo elengi. Vraiment. Merci on qui prophète Guy Kanga. Prophète Guy Kanga yebisa biso nanu vraiment ma solo ya Arche de Noé. Arche de Noé to betano ma solo Arche de Noé. Arche de Noé point ni Arche de Noé. Bon, Arche de Noé, ezali album on a préparé, ça fait maintenant sur côté le bata 5 ans. Ez album on nzambe alobela kinga ba message ebele pour na kolobela makambo o ezoleka na mokili et puis pour na makambo o ezoleka na mboka na biso na Congo. Donc kalate mokili o nzamba ko détruire on peut mabe eleki mingi. Mabe eleki mingi. Sonyo nzamba ko détruire biso. Sonyo nzamba ko détruire biso nzambe azokebisa biso à partir ya Arche de Noé abina ko boma mokili oyo. Mais nzamba ko boma mokili ndenge ezalaki na tango ya Noé te. Po na tango ya Noé abomaki mokili na mai. Mais nzambe leka sali alliance na Noé arc-en-ciel ebimaki alobaki aboma mokili na mai te. Mais leka lobi mabe eleki mingi ako détruire mokili o ndenge ezalaki na tango ya Noé. Yango tozomona bitumba ba guerre nzala pas haine jalousie. Nzambe inspiré nga makambo na nyonso il fallait na sala album o Arche de Noé pour na lobela mokili na lobela peuple congolais vraiment tant et comme ngonga ebeti. Yana bingonga ebeti biso nyonso to lamuka to ya kokota na Arche de Noé. Boso koti na Arche de Noé te okotikala okokufa. Yango message. Merci, message qui t'a collègue qui salut plaisir. On a JP Maya, mon vieux de Kati depuis Paris, à qui message Arche de Noé. Ça peut qu'après on a Congolais te battu tout partout dans le monde. Monde entier na bi mokili mobimba. Mais na moment on a na kati ya Congo dans le peuple congolais bo lamuka bo telema. Bo la te malgré mabe eleki mingi mais nzambe atika kabana na ete. Nzambe atindi mutu po ya ko lamusa peuple congolais que non ngonga ebeti bo ya ko kota na kati na Arche. Ndeka balobaka nzambaza bon vraiment. Prophète Guy Kanga musique ngo Arche de Noé album ngo nini obandika musique to tozo kopé tozo bengo pe prophète ponga na ebelo prophète ce que zo sangisa ndeni on se partager la musique yebisa biso pe nan pona mambo etali qui prophète ndé bengo prophète. Merci pour la question on a sepeli mingi. Prophète Ginkanga a Moussa Nzambe. D'abord, on a sali cours pastoral dans le Nigeria, dans l'église Avestine, et pas pasteur Dare Oluole, ou azalima père spirituel nangai. Bon, là, on a poto, malgré tout ça, on a ba jeune, mais on a une vision nangai. Donc, l'opé dans le bilaba dans Nzambe, peuple de Dieu, peuple congolais, la vie, il faut toujours une vision. Pour sans vision, on sala elo moté. Et ce qui Nzambe nangai atam ndenge nini funa salela ye lengonga pe ebeti. Ça fait maintenant 7 ans dans le ministère au ngai moko nazo diriger église internationale prophétique la sémence isa église vision Nzamba pe ngai na voyagera partout dans le monde pour lobela ka Nzambe pour lobela ka parole de Dieu pour lobela vérité pour les automoni peuple de Dieu ba lembi ba tebele ba lembi ba vani na banda pour confusion et continue na Nzambe ena ba pasteur mususu pasteur mutu mutabimisi ala mungi na tonga biyo komi pasteur na ebi ke to koma ba point wana yo lobela ngana prophète Guy Kanga lobela na concernant yo moronan bat ba yo ba nini non ba provenance na yo penza ba origine na yo eza vision eza appel au Nzambe abenga kinga o don o achaki na kati na nga donc à partir déjà Lagos ya Afrique ba sa na Nzambe ndeti pasteur André Mpiana
bazolanda nga po encadrer nga bayeba ke loko ezali na kati na ngai ezali na don wana yango basali na nzambe balingi kotika ngai te babi yo oza prophète eza te nga moko na mipesaki to nga mo na lamuki na ntongo na bino na prophète te basali na nzambe ndeti bapaster bane koprophétise to ndeni ezali soki nalali nazoprophétise nazopesa basali na nzambe bamessage bokende koteya ndeti lelo apôtre na biso apôtre Silas akufa ke son nom repose à paix tozalaka nene Lagos yazaki apôtre moment nanga so nalali nazo ba message nazopesa kende koteya ba Michel Bateka bayebi ba Sense Mandiango bayebi ba Patrick Ilufia bayebi que oyo azali prophète soki alali nzambe opesa ba message nzambe azolobela e o ekoya lobi bon nazali dia na don on nzambe apesa ki ngai donc esengaki l'air pe na poto na weko tika te don wana evana ko tungisa nga vraiment na kati na banda que déjà na kin awa tant avant kende na kin te na lobi bien na Lagos na Nigeria des places qu'on a donc qui don ya ko manifester place na sala cours pastoral na ngai place na ko yeba ke nani eloko nzambe à partir en Nigeria et puis ba sena nzambe ba biyo za musena nzambe munene ona eloko nzambe oza prophète mais lokola ngai na moment wana zaki na posa mukili même na Kishasa bandeko na ngai bayeba ke o wana za saper ye alingi kolata e mona na kakati o wana donc bongape na albagi non tena sala na mukili mais nazaki ne loko nzoto na beloko nzambe na kati na ngai après ça lengonge beti na moki loko ne ko mutungi savement na kati na ngai moto ko mopenga bité rappel tangu na yeko le tangu na yeko moto salaki na salaki vena nzambe na nga na salaki alliance na nzambe na bi non okoza musa na nzambe ko lati ya mabete ya ona saba na nzambe to peuple de Dieu ezalo lataka tiankolo no liboso tiango ipana maboko nzambe osala nzambe na yo komitika teke po elamba ekanga yo te efreni to kosala nzambe to lataka na to bana nzambe baba pauvreté nzambe so to taliba Moïse Jésus mo mando lata makasi ba bramba lataka makasi pourquoi pas biso basala nzambe to lata te za na lisumu te mais o ba lo ba aspect le roi ya ba musicien boy ya moni ngana na esprit oyo na linga te basala nzambe balelaka to o basengaka pamba te ngana esprit o que non mosena nzambe faut ozala bien o lakisa que non oza béni pour bénédiction eza ya biso or argent eza ya biso pour oza béni trop les la raté mosena nzambe faut ozala bien o lakisa que non oza bien oza ya riche de nzambe wa tout ça ba riche spirituellement donc yango ngo totalisa peuple de Dieu tant ekoki wana vraiment au don apesa nga nzambe apesa nga pona kolobela peuple na Hollande dans une église non là na église na nga na bi église na nga église internationale prophétique ils appellent na Côte d'Ivoire ils appellent na ba tout ça parce que 7 ans na kata ministère o ngamo nazo kamba église donc siko nzambe akolobela ngai pona mona mabe eleki mingi lelo oyo monde ekoti na kata église confusion ekoti les nzambe eko révéler ngai opesa ba message na sala album au Arche de Noé au moins na poto une église mso kota na kati kutoka 10 personnes 15 personnes un message mso kote ya esuki na nga na église batu su ba yoki angote mais les nzambe eko talisa ngai message wana abifo oyemba à partir de yembo batu bakoyoka ba message wana pour album na album prophétique ba message ya ba message ma makasi ya prophétique donc na yembi te na lobby na tei so bokoti na ba YouTube oyo kana nzembo nanga o 40 jours eza message so tellement nzembo na tala na yemba ipo na mboka na biso Congo eza message pour album nanga na 8 titres donc na yembi eza ba message moya makasi pour na mokili oyo pour na peuple congolais yangi batu balamuka balala te pour peuple de Dieu ebele balembi bafai na bandaku balingi so kende église te pour confusion ekoti monde ekoti na église ekoti na monde makambo to ko mona libanda na mokili to ko mona siko na kati église païen aza motema malamu koleka chrétien vraiment païen aza na bolingo koleka chrétien chrétien asuna amour te donc confusion ekoti ya ngaba te ngonga ebeti fona tele mana sa peuple de Dieu vérité nata sabana nzambe bolala te bolamuka ndenge nzambe alobaki ne Paul alobaki bolamuka poto défendre évangile nzambe atindi bana na ye batelema ba sa peuple de bobanga te ngonga ebeti ezata ya Arche de Noé ba okota na kati na Arche
donc yango ne ngana lobila peuple. Merci Arche de Noé, mais Bamatou idole na Suède bana posa na barozango quand Arche de Noé et bima quand au but j'ai na 8 titres ce ko eza quand. Merci ma pour na question na yo yango beat na ngana na yele on a Congo na kati ya Kinshasa na mabela bokoko na pour na sala promotion ya album na Arche de Noé na sala ba clip awa na Congo nous na sala na poto donc beat na ngana ke no album na avant décembre et bima pour bat ba yo ka message wana ya ma beat on ngana yela ki na mboka na biso. Vraiment. 6 décembre, 6 décembre en tout cas, et Kobima. 6 décembre, il faut le bon mois batou. Bas CP là, tout l'ambango déjà. Dès que vous avez l'ambango na bela boko pour force ezali à des sources. Source à ma cambunyoso ezali awa. Na kwa ko sala mamino tuna pot na bité, fona zonga na bela boko na biso, tous a sous inspiration, tous a sous vraiment ma sous ces belé. Pour oya ma bela boko. Place to outil, to robot ça na ngoté. Donc faut que zonga na mboka poto sala ba image ya kitoko tout ça ba clip ya kitoko pour ba sepela peuple débat sepela. C'est ça. Vraiment prophète Gikanga comme si oza mosala nzambe. Est-ce que malgré na poto depuis que à peine na Congo ba sala nzambe baza tellement belé. Et si pardon ozo pena temps ya ko kuta na tana mosala ba sala nzambe moko ya Congo ko solola concernant pas l'album non ndingo yewana ozo pe temps ya kuta tana musicien chrétien moko. Invité. Bon, merci vraiment pour la question on a sepeli. Là on a yaki Moussa Nzambe moi yamba ngai papi ngombe na église na ye. Il est préparé né ba séminaire tout ça la semaine prochaine on ça là on a été en église né et puis on découvrir ba pasteur belé o bazo zelanga o ba bengisi ngai na côté en église na bango na yolo na lemba na ngaba. Et puis étant que na utu ya kala mingité allez na ba rendez-vous na ba musicien chrétien ton kuta na bango ou tous en a ba rendez-vous donc nazanan non yo senga mamba featuring po bata mo gaz tonde tezali kamba featuring tezali kambo baba ndeko bazalakawa ngala ko kuta bango o ma mabele na bango fona kuta na bato wana za très nécessaire ko na mboka fo mona bato bazala déjà na mboka wana o bazali ko konza mboka wana eza très nécessaire. Donc c'est ça. Vraiment c'est intéressant. Prophète Gikanga mais réputation de prophète et bébé nango hein. Et comment mutu a bien prophète magicien lokuta concernant on a sur lobani. Merci pour la question na sepeli mingi ya moni makambo yo na ba sozote ya mon église et sous rara eza limité ya manzambe a révélé nga mamibele na yemba na banzembu na ngai biso ba sena nzambe to détruire mokili to baby si mokili. Vous avez conseillé bien moi ça nzambe baby si mokili. Non on a zo beza vérité nga na mosena nzambe na kati. Oh deuxième follow bango une émission ya ligne polo bakiang. Donc bit na ngama na ikoloba na yo sala émission lelo oyo na kati ya Congo elengi pona lo ba vérité. Biso ba sena nzambe to baby si mokili to détruire mokili. Tozomona ka ba politicien o mboka na biso zo bonga te ndeti na Congo awa. Na ye awa na zo mo ba église partout. Au mona awa bar awa église awa bar a église bato sambela butu moyi mais mboka na biso zo bonga te zo changer te. Est-ce que nzamba zo ka ba prière wana? Est-ce que ba prière na biso zo koma? Donc c'est que dans un problème où ils allaient ils ont marché c'est que tout ça bien na bosolo te. Pour ça tout ça bien na bosolo mboka na biso eko bonga makambo eko changer. Pour les Jésus on est côté ya makambo on eko changer bato zo bongwana mais biso to zo bongwana te. Et puis tout ça la mingi intérêt na biso personnel. Tout ça sous intérêt à bandimité, tout ça sur une bandimi évangile te, parole de Dieu tout ça la sabatu Jésus te, tout monde la sabatu bien na biso intérêt na biso personnel. Yango mingi so bete la c'était likamu ya guérison na ya prospérité. Guérison parce que on est sala bino ba prophète yo bete la société on est sala bino lo bila rangote. Oh nande ni po ngala bina so mutaza prophète dans a prophétiser mutabiki boye ou so msoto komi kutu ya bambongo zo bima ama guérison au monde bambongo nanda ko église zo nganda ko ke munambo te yangote yangote te mais ça la déjà ça ela biso yangote mais ça la déjà Jésus c'est sauté évangile guérison est accompagné évangile faut tout ça na batu parole de Dieu il faut comprendre guérison zanine miracle zanine mais yo ngana sauté que miracle zanine e kamba mona guérir yo mais o éviter nana bikisi yo pour diable pas ça la miracle ozomona ce que yo éviter muta bikisi so nani pour la question Jésus té na telle parole de Dieu té
yango lelo autant oyo bana nzambe balamuka balandaka mupepete yo Mupepe kisa koto poza mupepe batebele ba hôtel mupepe so moni côté kuna bazo prophétiser na prophète prophétiser na ba sorte belé prophétiser pour nous édifier bana nzambe côté ça bato ezoya mais prophétiser te que non yo ndongo zawana boye lobby ndongo zo kutana mutu ma peso mbongo yo ndongo za lobby ko voyager so asene na sabo to kutana nga boye yo lobby zo voyager non yango na vie faut que na vision so na vision te bato ndoko sabino ngana ko yana balobi pardon papa babi aussi milango pe kisi surtout bino kuna na ba Londres ba Lagos musu mon kisi pourquoi il sera batu yango na bi confusion et continue église ezala rappel bon si babi ba kisi to mona ma mebele to mona ba collègue ne so ba pasteur ozo mona osala mutu guérison to délivrance ozo matela e na nzoto ozo sokola e na jamais ezala raté. On va financer, on va financer libumu, on va financer libumu. Mais non, guérison est au vandi, au prier na teyo, to sambeli nzambe Saint-Esprit et moko sala, musala na ye. Et moi Jésus la Bible kende bo évangéliser, bo teya, mais Saint-Esprit moko ko accomplir. Vous comprenez? Exactement na ko yesu kuna ko fina yo. Na ko fina yo kana ko Saint-Esprit. Sous malade. Au baxi na sous passe. Donc on est quoi makamususu? Quand tu vas faire un massage, banine. Ngai naza na domaine na massage te. Na kumba na ko caresser na ko fina yo na sens nini. On doit profiter na opozo ko sa o délivrance. Na ko Bible, na tangi, na prier, Saint-Esprit ya sali musala na ye. Pourquoi na musala Saint-Esprit ya musala na ngai te? Ozo mon, ya ko confusion auto ko mona le na église. Ya ko moni le ba na nzambi ba komi aveuglé. Confusion continue église pour mingi bo tala kaka délivrance, bo tala kaka miracle. On doit savoir dans Nzambe, bon luka place aux vérités zali, place où bazali ko enseigner, place où bazali ko te yali loba, place où bazali ko laksa au Seigneur Jésus-Christ. Et on a place délivrance zali, place miracle solo zali. Parce que yo église non, ces gens ka kuna na Hollande, bon ah na Congo siko, ezate tonde. Bon, au moni depuis na bima mabela ba koko na biso, ça fait maintenant 20 ans na sous na Congo. Oh. Ça fait 20 ans. Et ambali liboso na mboka na biso. Nazotala nazo observer na mbala liboso o soko nzambe ko lobela ngai wana soko na ko planifier to base moko to église moko mais kaka boyete na kimusuni na ba ke non ba pasteur boya tout allez to che église a titi quand c'est là ka mambo église na mo ka ba mo beng église bord na nga mo boy ah nana bord na nga boy bon benga église ba bord ba terme wana bon ya on habite au moni le église ba tebe ba mo zongo loko la place à business. Yango mo soko mo na nzemu na ngai on a yembi 40 jours 40 nuits na boyi na wela mbonga mabonza na sona na bandimi pour ekolo ya dimi yango ndezo boma biso mbongo ya dimi mbonga mabonza soko komo zo église lokola ligablo na yo de comme église comme lokola ya yo na mwasi na yo na famille na yo non église ça est vraiment ko esprit. D'abord l'église est créée par le Saint-Esprit, église nzambe ye moko, église basakana église ya mutute. Les gens qui sont sali mabe na kati église ko longisa pour bisinga vanda pasteur tout le monde tamboli bien té les gens vont ça pasteur yo na droit vendre sa pasteur ndé une église na yi abatana banda ki yo zala c'est ça on a la église za mutute église ya nzambe là vous que pasteur asali mbeba bwana droit bancien les gens qui na église minga au moins bancien bazate pour bancien ba batoyo bazana pona ko conseiller pasteur bazolana pona ko encadrer pasteur les pasteurs otambola bien té ba pasteur vanda na nzongana na kichasima tika na frère ateya mais lelo oyo so be vanda sa pasteur so les églises nae avanda ta koboya biso ko lingite kende yango ma be église zo kabwana yango ma bate bele bazo ka église zo kufa pona nini pasteur nko mikitsa te pasteur azui église nengo njolo baso ba bengani bord nae bord nanga na bord na mona masina na bord nanga la lingwala debino na kishasa bozo bengawa azui église lokola ligablo nae lokola komi ya na mwasi na famille na bana nae donc moi amun église to mo ba pasteur belé le pasteur wana asentaki pasteur wana bakangaki na sœur yemo pour se présenter tu es marié prophète Ginkanga aza Maria na bana 4 exaucé Nkanga Gradin Nkanga Beneric Nkanga Givani Nkanga na pesi bino mbote na Hollande sika bozali nzamba pambola bino kalate papa zo ya bizu babotama na maman pesi mama te on est injustice na pesi Maria Nkanga wala minute oyo
avandi akolanda émission oyo akomona ngo na pesi mbote vraiment ezali esengo mingi ndena ba mosai na Nzambe po abanda koteya fo azala marié exemplaire po soko za marié te oko baby église vous avez marié ça problème te comment au bali no pe mais après quelques années au divorcé. Bon au moins ko divorcer to boyite mututu asa divorce eza donc mututu ko divorcer même païen eza li soumuté même païen ko divorcer eza ka te chrétien na musala Nzambe okabwana mama pasteur na lobi eza ba mususu eza ndenge Nzambe a planifier mamne eza dessin to bité leto lingana to bala na to bate ko ya lobi même na poto le omona ba divorce ba sala Nzambe belé ba divorcer ba divorce comme belé na poto ba homme de Dieu donc ezali nini diable azo combattre mi ba sala Nzambe siko azo mingi à travers basi ceux qui moi si azama capacité na prière aza faible diable a ko utiliser pour combattre mon sein ensemble et au moins le ba divorce comme belé pour diable sauter la talera le Nzamba salé mon kili Adana Eve diable a na sima moi si ce que les lobbies sont passés dans un problème wana ce qu'on a moi si au hasard mirte azama caste na ba prière à cause de la monta donc arme bosa diverser nous na katanda pour na musala na yo yango nous ba divorce wana donc to robo yanti même chrétien même païen ba ko divorcer et ça normal et ali soumonter merci. Vraiment, c'est l'ambiance qui règne sur ces plateaux. Là, je dis merci à Papa Diasouka Kanda Jean-Marie, respect à Papa Moboti. Merci à vous tous, mes tantes Marceline, Papa Philippe, partout dans Paris. On a l'abino tellement fort. L'amion de la presse, moi, on a bino yeyo. Lelo na yami prophète Gikang, abino woyo qui m'a solonné tozo beta. Prophète Gikang a faute de temps, on vraiment ko chuter na fin ya émission. On a bika, on a juste na benga ngoni mo sana ezani ni pour que on atteint belé na ki to attend ya solo la ka oza jusqu'à ka moi na benga ta mise en place pour na mise en place na cité pour que to ba arche de Noé to ko lobela penanze moment comment ko ce titre o lobi boy to zongi boy to ko décortiquer arche de Noé toujours na Congo nulle part ailleurs merci papa Kikanga avant to kabwana ça non a capé la monka ya arche de Noé. D'abord on peut sabato ba Hollanda bis. A capé la nanu. Mbote na suka. Na suka. Nzamba lobaki mbule kobeta Nzamba lobaki mbule kobeta les temps de Noé les temps d'aujourd'hui les temps de Noé les temps d'aujourd'hui Kima kambangu no wakangi bwato Kima kambangu no wakangi bwato Papa nangai asili kokufa Mama nangai asili kokufa Yaya nangai asili kokufa Bandeko bangai basili kokufa Kima kambangu no wakangi bwato vraiment félicitations prophète Gikanga na message qui toko et ça lui plaisir na honorable Bachaimbi l'homme qui a soif de les gens depuis la Suisse merci prophète Gikanga pour ça to kabona teneti katola la awa nzamba kitakaka pour Noé si akangi boato vraiment merci mot de la fin na bande ko tout balandi yo mo ba remerciement kaka ndenge zalara même que prochainement tant oya to beta vraiment solo mususu concernant ka arche de Noé pour banzembo na yo ki oyo tenga ko na otika ngote pardon mot de la fin merci sœur Nabiso Glody Diansuka dans ces pénis aussi yambanga na plateau na yo merci pour le Congo elengi pour l'opportunité au peu singa vraiment na lobana ko s'exprimer na plateau na bino na on peut sana nous papa Blanchard Lukombo na maman Mbote obasili ko yambanga na mboka Congo na Kinshasa awa nzamba pambola bango na pesi sœur nanga Olga Ntoya ba Mbote na Autriche Patrick Kilufia na pesi ba Mbote nzamba pambola e na petit frère nangai José Nkanga na Autriche ba Mbote isika zali nzamba pambola e na libota na e vraiment na sepeli mingi na bandeko nyonso bazo soutenir biso na musika nzamba pambola bango basai na nzambe nyonso papi ngombe ope vraiment wazali kopesa ngai place pour na te ya église na e na ba collègue mususu nzambe apambola bango pourquoi pas maman Brigitte
oyo azali na biso Mami Luseka mwasi ya Papa Blanchard ba mbote ebele o mamba azolambela biso bilia kitoko tozolia ne tozabuye na kati ya Congo nzambe apambola libota na ye. Merci pour na onyo so bazali kolanda biso. Merci, c'en est fini pour aujourd'hui. Merci à la grande équipe technique, Mika Badjin de Mobala Pembe derrière la caméra. Merci à toi, merci à Tracy Mbeleng à la main magique. Merci à toi, Gracie Mizi, leader. Émission de laisse plaisir. On a Pablo Manienza, l'ingénieur de tous les ingénieurs depuis Londres. Merci à toi, merci. Ma tout idole mon vieux na Suède na Leli les autres bêtis vraiment solo na prophète Gikanga Bilmo Boyo qui n'est émission et tamboliki toko vraiment merci toujours Bonzambe Belé avec la mignon de la presse Glody Diasuka fille à vivre sans polémique Papa Gikanga tout élément poto kabwana na bandeko. Vraiment merci Namino tout volandi biso na ope balingara la mignon de la presse natanga kombote aux alawa puis partout zali la mignon de la presse vraiment merci pour na lelo vraiment bo souffrir to kabwana na prophète Gikanga aza vraiment na kin ke balbum to ko lancer les bino royo kabanzembo pour édifier bino peu bon mi pesa na Jésus te il est encore grand temps pour nous beaucoup fiter pour biso ko fi to kendara wapi vraiment le moment est venu. Et je remercie aussi les bon Dieu d'avoir accordé un diplôme, le deuxième diplôme dans ma famille. Là, je dis mes sincères félicitations à ma petite sœur propre, Christanvie Diasuka. Félicitations à toi, petite sœur, mon diplôme, soin. Félicitations à toi, félicitations à la famille Diasuka qui est la mienne. La réussite, tout savourer, réussite à Christanvie Diasuka, vraiment, et ça là vraiment un mingi. Merci à ma maman Mimo Sekamote, ma papa Blanchard, mon konde aéroport. Rien à dire rapidement, Kandina Lobaki, Kata. Oh, c'était Nini! Oh, c'était Nini! Kongolegi ko fiba bonbon Grace Mizi la sexy bato baloba ki mingi pona Grace Studio NC bato bafinga ki mingi pona Grace la sexy so kitoko mama ya kotale la sexy Dimitri Balodore ya kotale la sexy Ale Django ya kotale la sexy Eriches Krame ya komone la sexy Yena maseza mati kleda mama ya kotale la sexy chérie ya kotale la sexy badougou ya kotale Martin Kapika Tracy Pro la même magique